na Monsieur Jean-Marie Kassamba, le journaliste n'a pas d'amis en plein plateau. Ah oui, donc c'est tout ça parce que comme ça des infractions mais koyoka yo tango lobi quelque part olobi oyeba na Joseph Kabila malamu oza mutoyo oza Joséphine c'est-à-dire koti na kati ya koti wana ndeko nanga neti Tshisekedi Joseph Kabila azande ko nanga oya makila kobali sama kamute kobali sama kamute ko bambelo ko na Félix na bambite ozolo ko seso wana eza ya communicateur tango failo akoma présent ko pe failo je connais comment les gens fonctionnent mutu kabeka mangata azamu ko ntombolo ta aza mbujuma ita Kabila pe mbujuma ita tembe Kabila muluba ya sanga lubango Kabila muluba oui banda journée toujours mais justement juste la question yango na zo côté la question ngeza ki wana bato ebele balakisi yango na mikanda nous avons des reportages ya mindele ebele basala sur famille à Joseph Kabila na Joseph Kabila hemoko na nyonso bango balobi 90% ya bato bakotatola ke Kabila n'est pas congolais c'est un rwandais. Tolanda qui récemment dans l'Assemblée nationale ndeko na ye d'abord o babenga kazali pasa na ye dada Jeannette pona bato mususu d'abord azakali pasa te parce que babotama bisika ekeseni jamais beaucoup botali pasa mama aboti un mois après zebe tikali na keta ko bota place mususu lelo ba congolais bazotala yo Kabila est un rwandais ou c'est un congolais tikana totola bimisa ba plan na ligne pour la première fois bimisa ba plan oyebi ngata on a na poto autant que c'est un na camarade nanga za ko era epananga na Télé Sud na fréquence Paris Pluriel. Moi je travaillais à la Société Générale à l'époque azulu banangai mwana mai mutu nanga to benga ba mon petit ya tozonga na mboka ngabe no ngana kozonga na mboka te mboka wana burande mboka za kuna la tête et tout ça wana ngwanda ancien conseiller à Mobutu ayeko kosa bana diaspora kuna nga grand journaliste na sala 5 émissions Kabila rwandais. Donc à côté c'est tellement makama mabe na mitu ya batu que même quelqu'un d'intelligent que j'étais à l'époque, que je suis aujourd'hui avec analyse et que je trouve maintenant les vérités de tout ceci, j'ai commencé à douter. Et je suis venu ici quand je suis venu la première des choses de faire Nalukana Naeba. J'ai dit tout à l'heure que Badoptanga, Joseph Kabila adoptanga na famille Naye. Donc Nayebi, maman ya Kabila, bande kwa Kabila, bana ya Kabila, histoire ya Kabila. Joseph Kabila Kabange, il est congolais et 100% congolais. Pourquoi? Il faut que ça soit Hippolyte. Non, on a dit que distraction. Pourquoi? Hippolyte a Obamba Lokuta. Très bien. Dans le Biboye, Talaka musée, Laurent Désiré Kabila. Talaka musée, les gens qui ont fait la physiologie, qui connaissent les tics, les manières. Talaka musée, la manière dont musée parle. C'est comme ça que son fils parle. Là, c'est compatible. Talaka Zoé Kabila. Même la manière de marcher. Tala Jeannette Kabila. Même l'éthique. Faux jumelle. Lukuta papa. Lukuta. Moi, je connais cette famille par. Est-ce qu'elle rappelle passe à solo? Bien sûr. Mais maintenant, il m'a pas sa babota mina lié de naissance. Mais papa yo nazali papa tata m'a pas sanga. Sokomoni mbuyi nanga na kangu nangai. Tala kangu nenga zaka minga. Christy Mens baza m'a pas c'était très bien na lobinde boyi botika makambo ya kokosa bolobi ya Kabila Rwandais bola kisanga nanu village ya Kabila na Rwanda bato bile baloba Kabila Rwandais mais tomoni ba musu bagenda ko sala ba fête na Rwanda tomoni ba mususu na ndako na boité suki na lobi susu boyo kata na internet boyo kata na internet ngala ko kata na internet te boyo kata na internet offense te ya offense te na lobi boyo la plupart des gens au bazolo makamba ki rwandais yango baso la ba faire na ba rwandais na mona ka ndeko nanga mwana mukuna Yezu mwana mukuna Yezu biye obulo ka suki avec Pascal Mukuna Ozaki membre ya cabinet ya plutôt membre ya campagne ya nani non mais arenia ngona kicho evandia ngai moko ngai mutu sute ngai moko na sana plus de 5 réunions ye avec Pascal Mukuna oui monsieur
À la table blanc. On a une image, on a télé 50. Ah, on a chapiteau, on a grand hôtel, blanc. Plus de 5. Aïe et Pananga, on a télé 50. Ça va émission tout le temps. Nini équipe on a y a Renaissance. Mbongo utawa. Renaissance. Mais en bon mukuna. Moye azo mbongo. Mukuna apesi exemple mais na église azalaki pe na mambo on est depuis kala. Kabila yo azalaki ne lokote selon Mukuna. Monsieur ce qui toyebani na mboko. Très bien, to poussa na biso. Il faut que tika ba discours ya lokuta ya pamba. Ce qui siko batu ya est ba komi ba Rwandais. Bato sud Kivu ba Rwandais, ba nord Kivu ba Rwandais. Mais na ndoko mokonzi na biso mama première dame Azali moi na sud Kivu. Il est pas rwandaise. Est-ce que vous voyez que vous avez moi des autres mots dans ma famille inutile. Très bien. Pourquoi? Ceux qui bozo le basiko biso baluba yonanga to baluba. To bandi ko invectiver ba tribu mususu. Oh Fayulu babote ceux qui sont na Sénégal boye. Oyo Rwandais. Mais pouvoir ya baluba bakotika nani? Congo ya biso moko. Congo oyo biso moko. En résumé, nyonso balobaka likolo ya Kabila lokola lolenga nationalité za lokuta. Tika to pusana. Jean-Marie Kassamba, tozali en direct 97.4 à la radio Buzz FM boza ibele boche TV moko na ndako evet Pascal Mukuna pour la première fois na yoka ba témoignage oyoki yango yo moko na matoi na yebike ero so che mutuboy. Plus de 5 fois kutani na Jean-Marie Kassamba. C'est l'ondenge ya lobi. Na biro na nga ya. Na biro na ye. Na kuna na ndinyo. Na chapiteau. Chapiteau campagne. Mais à témoigner pété. À témoigner peu. Et puis qui par renaissance. Chadara Fandi a épé. Avec ce que la commission de sensibilisation. Yemoko Mukuna. Oh, même Mukuna Lobeka azalaki surpris à mon akombonaï. Pascal Mukuna zola ndanga évêque. Yokande bazako témoigner à Wadobisoko. Aux distraction. Ozalaki exactement, Ozalaki chargé à visibilité à scène chantée à Joseph Kabila. Mais meilleur programme. Meilleur programme. Oui. Alors critiqué par beaucoup de Congolais. Oui. Bah critiquer qui nini parce que vous n'avez pas lié l'utile à l'agréable. Au beteli bango lisolo ya livre ya témoin de Jéhovah. Au lakisi bango ba photo ya paradis na ba pomme ya minene mais ba moni yango te. Awa otela biso ba photo ya ba bateau. Otela biso ba photo ya tozolo bela kutu so de mouton te mais aleki ba photo ya banzela ya likolo. Banzela ya likolo autoroute ba benga. Totikali komona yango te. Otiela bato ba photo ya ba très moderne. Bato batikala komona yango te. Botiela bato photo ya ndenge boulevard ekokomela na ba minda. Photoshop na réalité monanité. Otekela bato ba illusion. Lelo Joseph Kabila za président de la République te. Na conscience na honnêteté oyo zanango. Ba Congolais balinga ko mingi. Peut-être les occasions ya suka pona yo au rectifier tir. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez avoir vendu ba illusion rêve ya pas na ba Congolais mais au fin fond et le komo salama oui pani nazo sourire sango azo le bango tellement la conviction que zo pesanga pour ça na seka oui bitango ngana kendeki na mboka na biso yo Congo dans les années 80 ça s'appelait les Zaïre tout était délabré tout alors ngana décoller na njili wana au de njili wana à 11h avec les DC-10 des Zaïre. Courant exaté l'aéroport. Wileri ozo, toi tu peux na Wileri out. Eza ko tondaka mai na mai, Wileri mai na mai. OK na ministère na ta moko te okuta kicha malonga ofandi. Quand les Kabyles sont arrivés dans ce pays, rien ne ressemblait à rien. Rien du tout. Il ne faut pas qu'on ait une honnêteté intellectuelle. Quand Félix Tshisekedi on fait remise et reprise au mois de janvier. Le 24 janvier. Oui. Akouti, dans le compte du trésor, 1 milliard 400 millions de dollars. 1 milliard de dollars.
Quand les Kabila sont arrivés, il y avait moins, rien. 1 milliard. Parc automobile plein. Congo Airways, Transco, bâtiments de gouvernement, tous les ministères, plus de locations. Il y avait même au niveau du cabinet du président de la République, tous les parcs laissés pour à l'occasion de la francophonie, à l'occasion du cinquantenaire. Oh, panzi na ba cité soko qu'est-ce qu'on a na banganda na ba boîte de nuit ozoku tango liboso. Le boulevard du 30 juin ici était 2 voies. Na katikati wana mabele moko boye. Et comme 8 voies. Nous avons l'aéroport aujourd'hui modulaire, vols nationaux, vols internationaux. Il y a même le pavillon présidentiel. Joseph Kabila a laissé plus de 5 avions qui sont là. Quand Mobutu est parti, il n'a laissé que... Il n'a rien laissé du tout, parce qu'il y avait même que l'aéroport que les Belges ont laissé en 1954, qui était là. Comme ceux qui... Ozo expliquer ngai. Ozo expliquer ngai. S'il vous plaît, Ozo expliquer. Alors le programme s'il vous plaît. Ozo memanga na logique ya makambo yo moni. Oyo Kabila Ozo kumisa kutaki. Mais makambo na lobi no Kabila tenir ba promesse. Mais yango nazo comme ndé wana te. Aéroport Kabila va kere na sukawa. Oui. Bavandi na ba Joseph Makila tala munene ya Joseph Makila. Joseph Makila na ngambe kulutu azalaka nango. Mais anyo kwami na kurbeta 45. C'est 45. C'est en cours. Déjà chantier. Wapi. Mais quel aéroport? Quel aéroport? Mais wapi. Zelana zonge la makamolobi à 5 chantiers. Au début que tant Kabila a lancé le programme de 5 chantiers, c'est pour la première fois dans notre pays, Tomona 20 km d'engins Yassika. 20 km. 20 km. Bangé Yassika. C'est le seul programme Oyo va ouvrir un chantier partout et ça s'est fait et puis ici là. Autoroute et ça là? Lumumba ici là. Oui. Aéroport ici là. Boulevard du 30 juin ici là. Nzela Kasumbale c'est ici là. Je peux vous citer que des choses ici là. Autoroute ici là, oui ou non? Est-ce que vous avez dit que attention que vous êtes à New York? Tu sais que vous êtes si vous êtes à Paris, si vous êtes à Corona et Syrie, va continuer. Autoroute est un projet à long terme. Ça fait partie, il y a programme. D'ailleurs, mais ce sont les prévisions. D'ailleurs, à la différence, il y a 100 jours. Ce que l'Inter va payer moins d'un 100 jours. 100 jours, est justifié au bino il y a un lobby. 5 chantiers dans le lobby, et au banda. Et bandi paie, et puis bah toi moni misala. Mais au lobby, 100 jours, il faut un banda. Bon. D'abord, mon il faut un banda nango, bah détournant. Bah chanton go, moi misala et calé. Tout comme tu n'as pas procédé. Donc 5 chantiers, comme je vous ai dit la fois passée, Tala et l'autre 5 chantiers Bota, l'hôpital des cinquantenaires. Ce qu'est à la thé, Sango Mokonzi. Les lobato Covid-19. Ba guérir bango wapi. Nayami ministre ya IDPS Eteni Longondo. Alobi Nzambe merci na Joseph Kabila, président de la République honoraire. Article biso hôpital qui n'a rien envié na ba standard. Na papa na biso noko na ngai yakabe kama mupompa. Avant pas que nous tika na lilita na ye alala kiwana. Na cinquantenaire. Or ba finga cinquantenaire wana. O ezama be tout ça. Le lomo konzamboka tango linga avant voyager. Aleka wapi? Pavillon présidentiel. Nani mutotongyong ba Evra Kabila. Mais nani mutotongyong bon to poussana tika to poussana to ko vona makambo ko lobeze belé mais les gens batuno so va comprendre parce que Joseph Kabila depuis à Longola ki ndeko kudura kasongo to pesi mbote place aux Olanda biso poste wana itika la pamba moto muso akotaka te
yo zo prétendre kozala malamu na Joseph Kabila bosolo la kana bo balukana se bozonga likolo. Joseph Kabila a manqué 15 personnes autour na ye, y compris yo, parce que c'est une expression. C'est une expression. Voilà pourquoi on mérite agité. C'est une expression. Et on a remis raccordement frauduleux. Raccordement. Azangi 15 personnes. Ce qui nous doit obi pas ni na alobaki bongo. Na vision oyo azaki nango. O vision globalisante. Ya Congo munini makambo minene armée comme donc dans les 10 premières armées il y a Afrique. Oh ya biso ezali Kabila mutu asalango oh bozolo oh bisiko ya def Kabila mutu asalango Kabila mutu asala oh balobi organiser ba élection na fonds propre ya mboka talelo yo dollar comme combien pourquoi bazwa yote na place ya kudura ngai oui pour c'est l'amboka ça ba sala nomination te na biso na début que ebele ba normal bango ba sala pelo mérita ki bango nde baboya. Non, c'est-à-dire que Bisso, on a la Joseph Kabila. Les lois, elles présidente. Elles ont patron, il y a majorité, tout confondu. Mais Makambo, elles ont celle pour Namboka. Ba conseil, ba orientation. Attends, mon cousin, Mboka, le baquet, ngote. Abina, ba dossier, moussousou. Tata, on a Kuba. Et c'est comme un poste. Balolenge no agolobo yango moni Félix Tshisekedi asepela ki na yote parce que mais comment azala kati est-ce que Félix Tshisekedi azala logique ya moto azozela te ba kumise mingi ndengo kumisela Kabila le corbeau n'a jamais été joli ba benga bogar pour na fromage yango moni président boya ko pesa mbote mais ce makamba malamu président de la République aboya ko pesa yo mbote na échanger tant ba kena mais yo zonga c'est là moi makambo ya limité wana botra rappelé ba image bien obi raccordement frauduleux ba congolais nazaki wana na Vital Kamerhe Christian Lusakweno tango cousin nga président na biso azo kita na engin Vital Kamerhe a lobby mais monsieur le président voici les journalistes qui parlent Christian Lusakweno na Jean-Marie Kassamba président a pesi Christian Mbote a pesi Kassayen, toi vraiment, depuis que tu es président, tu ne viens pas. Il t'a fait ça? Depuis que je suis président, tu ne viens pas. Voilà, Maramio Zoloba. Mais si tu as vu que le président Ebsagio, Sali Bissotak, nous allons une opposition. Ah, il est côté. Non, mais président. Il n'y a pas président Soki, on a invité. Voilà. À qui on fanda. Tant que tu as un diplôme on a chest. À féliciter, tant que tu as un vert. Alors, mais, tu as un bato wana internet wana ba misaki wana bako filmer auto wa sus donc bino bato lo na chibuba on va revenir on va revenir tout à l'heure. Joseph Kabila un bon nombre de gens Congolais sur certains droits, moi je peux pas le refuser. Et ça, les Congolais continuer à croire dans Joseph Kabila comme patriarche, comme moto, ils ont la confiance dans le et ça, les Congolais Congolais belé, surtout il y a diaspora, à 90% pour la bango Joseph. Compris également les pasteurs Mukuna qui revendiquent même l'arrestation à Joseph Kabila. Joseph Kabila était de passage na Tchango, TVza Radio T, Congolais alingi nini. Est-ce qu'il y a Zolinga Penza Kabila? Pasteur Mukuna évêque. Bon, évêque n'a évité mais Mukuna. O évité Mukuna za évêque. Bon, kama na bango bato ba tokei. Bani ngana za kuna. Na bika za mwana Mukuna Yesu. Mukuna chipo ya wakazaji. Tala kisasa yango. Kishasa yangoyo soki deja mutu bazo sepela na ebo na masina na Kingasani siko etikali bakanluka totala so ekoza pe bongo na lobi na Kingasani kote ba Fayulu ba Bandundu ba Kasaya na Kingasani wana bazo loba na ebo Shina Rambo bazo matana ba traverse na nyo ba lobi ba passer ye mutu asala Lumumba ye mutu asala ba sepela na ebo yo sikoyo oza yo moko ba makamso sala esimbate tout ça donc otikalaka na caméra enfin caméscope ozolo na kati ya caméscope yo moko
tous à la peine à moi. Très bien. Moi, élégance. Je pense que bah image et le bien ngomo ba Oui, moni oui. TV za radio te. Oui. Na pesi likanisimo par rapport à élément motolandi ya e-class awa. Ndenge tozo kende boye distanciation oyo ndenge bato maile ba kotala na mokili toko komati 2022. Donc situation nanu eza résolue na quasi totalité na ngote. Donc esengeli bato ba mi batela. Mais mitema ya bato mingi eza kobanga bana bafutaki minerval batangi ba première période deuxième période de silité bako s'en sortir ndenge nini likanisi ya e-class ezali likanisi ya bato batanga na internet bien que toi na problème internet na mboka na biso mais soki volonté ya l'état ezali à s'engager à travers ba réseau ya télécommunication soki l'état s'engager penza classe yango ekotanga comment vous partagez non je valide et je félicite par cette occasion Koffi Olomide que j'ai vu qui est mon frère mon ami ami de 30 ans pour avoir été vraiment impliqué là-dedans. Et moi-même, j'apporte mon soutien total parce que quand on dit qu'il y a un déficit en matière de mise en œuvre de cette riposte, c'est aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, tout s'est fait à distance, tout s'est fait informatiquement. Même les tests, ce qui s'est fait à l'INRB, tout ça. On doit... Et comment vous jugez? Il va s'en sortir dans le contexte politique au Tuzanango. Qu'est-ce qui est de positif dans Félix Tshisekedi au Kabila Zanangote? D'abord, moi je suis un homme en colère. Parce que je vois mon frère, le frère de Félix, plutôt de Joseph Kabila. Il s'appelle frère maintenant, les deux. Mon frère de Kabe Kamanga, de Mupompa, qui souffre. Félix souffre? Oui. Il souffre de quoi? Comme son père que j'ai connu. Il a de bonnes intentions. Félix, moi, je le connais. Je lui ai même consacré un fauteuil blanc à son époque. Ce qu'il avait il y a 10 ans. Bah, bonnes intentions, bah, bonnes idées, yango zolo belango régulièrement. Mais, ndenge a produit bato bazali commettre en œuvre makamunaye, c'est les jours et la nuit. En commençant par l'alliance à Sali. En commençant par faire revenir Bawe baza kofinga Kabila, kofinga Congo, Congo bashing, tout ça, ko sabote mboka. O balobi nini? Diaspora. Plus de 200. Est-ce que yo somona wana ta moko awana bosolo aye koloba makamba Félix Tshisekedi. Ndenga na zolo makamba Kabila boy, na zolo makamba Félix boy. Osomona ye moko ya diaspora, moko seulement. C'est la diaspora, vraiment, la présidence dans la suite. Mais pourtant, Bazali. Oh, fils moko kaza koloba que bakomi kolia ba omelette na fleuve Congo, bazo mona na susute, tout ça là pour na bango te. Ba ye belé fallait ça à rendre bango l'ascenseur. Rien. Communication, rien. Plus difficile encore, ba moyen oyo Kabila tiki. Liquidité, argent frais. Au lieu que on a mis ça là, idée il y a 100 jours ou tout ça. Et qui côté Moussou? Comment voulez-vous que Félix a la bien? Vous avez bien dengening. Et puis, Bamsoussou, au lieu que travailler avec l'FCC majoritaire, encourager. Parce que Finga va FCC tous les jours, Kabila tous les jours. Comment voulez-vous qu'il y ait la complicité entre le président qui a des bonnes idées, n'a pas besoin de mettre en œuvre Makambo et directeur, il y a cabinet, tout le ministère. L'ensemble de tous ce genre-là. Et bateau cabinet, et certains ministres, et conseillers. Enfin, comment voulez-vous que Félix soit content ou soit heureux? Pour Kabila, Tikeli est tout. Atikeli est armée, Atikeli est mbongo, Atikeli est mboka, Atikeli. Mais si le bateau aye na bango pour basala musala wana. Moussala Bangoni Nikaka, oh, nani a fini président, tout ça les boy. Nani a sali, mais on ne gère pas le pays par rapport aux individus. Il faut gérer le pays de manière macro-économique. Parce que il faut réfléchir. Et pas na biso kuna na ngandanjika, basali nini, na kasumbalesa, basali nini, na ba Congo, basali nini. Bien, alors on va terminer. Tant que Félix Batikeli Mboka, ça dit Félix a gagné quelle élection, sinon il non, quand il y a pris remise reprise. Ah ok. Comment on dit qu'il a interprété remise reprise dans la zone d'ombre. Quand il y a remise reprise. Très bien, ça dit a gagné la voie électorale et puis Batikeli. Mais tout ça l'élection, non? Très bien, merci beaucoup. Alors on va terminer dossier. Et déjà. Tout comme la souka.
Nga c'est émission ça. Non. Bon sur les andés boy. Les andés boy. Elengi me mukuse. Trop mukuse. Tout ça la chouette. Alors on va peut-être prendre UNPC. Oui. Ba journaliste belé. Bazako se plaindre. On le peut m'amater 50. Ok ite. Ba journaliste belé na koti télé 50 des obimao. Loba. Ba journaliste belé bazo se plaindre baza abandonner na triste sort na bango. Parce que aux alliés président UNPC mais apparemment au tikali likolo. Aux alliés UNPC provincial. Politique à proximité ezalité. Ba journaliste va abandonner. On peut cet exemple confinement autour en lelo na commune ya Gombe. Et sengela ki ba journaliste ba sala musala na kati. UNPC national et provincial bo sala ki ensemble bo pesa ki bango ba carte bo pesa bango nzela ba kota. Mais gouvernorat ya ville a kasa eloko wana a pesa quelques personnes bateau. Boloba mingi mais intervention et salamate finalement ba journaliste ba na accès à musala te. Est-ce que papa Isaël Mutombo Sango Mokonzi na loba busolo loba président Jean-Marie Kassamba biso ba Congolais toyebi oyo tolingi te ngai oyo kolo ba journaliste ya Kisasa depuis ba élire ngai 80% nazoluka kaka na bongisa ba journaliste ya Kisasa la plupart surtout ba oyo ba hors jeu wana ba temeteme ba to ba YouTube ba nini balingaka na bango te. Indiscipline. Zo ta carte na yo, o zo sala que identité na comme journaliste. $20 à Pamba. Bazana ngote. Ça va ta cotisation pour que ceux qui obéli, ata moi matanga. Tozo moi keswana, to aider bino et l'autre côté. Obi combien na kunda? Kaka ngamoko. Na journaliste ya awa na Congo weba. Ngamoko na kunda. Des cartes aux zolo. Voilà. Voilà, yo za penza journaliste ya Malonga. Ya Malonga. Exemple, il faut pas suivre yango. Merci président. Sikoyo tangu makambo e bandi ya Covid oyo. Ngamoko na zui initiative na bien za mokonza ba journaliste Kisasa. Hôtel de ville, il faut compter na biso. Na le président national na commission ya carte que désormais bato baza na carte net yoté. Ba profiter ba mettre à jour carte na bango. $20 à Pamba. Au bazan nango déjà, c'est normal et c'est bien. Responsable média bangoneti o boya bosolo boy o saleli sa ba journaliste na yo. Bangonyo so bazan nango. Ah OK na UNPC ba pe choli so na to tampon hôtel de ville. To sali bureau bi na biso conjoint na hôtel de ville. To bandi ko pesa ba carte wana. Ba sali li boke ya délégation. Ba ko mona gouverneur na sima. Oh non, puis tu n'as pas de terre, tu n'as pas de gouverneur Benga Bininde, qu'on a pas gentil depuis longtemps. C'est vraiment mon frère, un ami à moi. Il me dit, mon frère, ce que tu m'as proposé, je trouvais que c'est très bien, on est en train de le faire avec le commandant de la ville. Mais, n'a pas pression, je ne comprends pas. Ce qu'on a ça la ligne, on doit commencer ça demain. Mais, na Congo, balingi ordre, Bon, comme si c'est comme ça, je ne peux pas valider toutes les cartes que vous allez donner aux gens, parce que moi je suis un homme d'ordre. Tu as la carte, tu as un PC de côté, tu as la badge, uniforme, tu as un bateau. Mais ceux qui désordent, c'est ça. Bobé, un journaliste, il y a problème. Très bien. Donc, et s'il était, ce que Covid est si le cas très bien, merci beaucoup. Alors on termine parce que mais la télé 50 aux ans a problème. Bah journaliste nous sur la télé 50, 90% bazo se plaindre bazo lela na kombo na yo. Mathieu Kamango na cimetière, tant so azo lela na kombo no pona matanga na yo kwa ko komate. Bato babande ko kana yo ya na matanga te. Parce que bato nyonso balongwe télé 50 d'abord salaire ezaki médiocre et ça la bato muso bakozo ba $50 bato muso 80 luxe na TV qualité mais au fond bato bazako souffrir donc moi na yo azola la nzala na boulangerie mais pendant que bozo sala mapa les gens ont vu ça et puis bato nyonso balongwa télé 50 au combattant bango au comment ba lettre place bazala attaché pour kata kwanga na bango obi kezo kokana na yo te oza mutu malamu na kosola mais na bisala ndeza yango te obi point nazo secret sous na mutema na yo moko na bawe bazotala biso bayebi que oyo lobi yango te oyebi na fauteuil blanc tango na banda fauteuil blanc soki na silisi enregistrement ya fauteuil blanc technicien ya Pamba $100 journaliste a posé question
2 questions pendant 3 minutes, 4 minutes, $300. Nyonso baleka kuna. Nyonso baleka kuna. Tous les grands là que vous connaissez, baleka kuna. Tant on a sali télé 50. Oyo bato bazolela, bazolinga ti sikoyo. Na instaura salaire fixe. Oui, tchaka ba image à Kabila et Pelé à Félix Moukié. Boyo kapé na mboka oyo. Na suka, silisa. Na instaura salaire fixe. Na pesa journaliste lengi. Journaliste a outie pas naie na rien. A combien na télé 50 costume à malonga, car à malonga, bureau à malonga, respectabilité à malonga, monde entier yebiye. O baye célibataire babala, babota. O baye piéton, bazomi tuka. À télé 50 tilelo. Ba oyo balongwa basila. Yo kan marwana yo mutolobi. Na télé 50 soki ozwi téléphone na yo obengi ngai Sango Mokonzi nazali journaliste na télé 50 obengi n'importe quel journaliste, n'importe quel gouverneur. Eh, venez. Pour bazaki ba gouverneur ya FCC za bazo na ordre. Na lobiti sikoyo. Pour nini? Parce que monsieur Congolais alingi nini? Est-ce que azolinga penza Kabila bima, tazolinga Kabila tikala? Très bien. Moko na moko mi ebi que place azali. Tranche de vie oyo et ça là que azalaye. Et ça parce que azaki mo panzi à monsieur Jean-Marie Kassamba. Qui les ont continué. Très bien. Il aurait fallu que ce que l'on en faire, ce que l'on en faire, ok paradis. Bilembo paradis pe monanat. Très bien. Alors nous sommes arrivés à la fin. Batbazo Landabiso Baza et Belé Eli Okese, un jeune frère à moi, leader na Kasavubu, à Sombite va Mounene à Tchango Kota Stade Wana. Batbazo Landabiso, plus de milliers de Congolais Bazo Landabiso. Et ça lit bien. Merci également la confiance, la fidélité au Bopesi 97.4. Et ça lit malam opposant la radio. Jean-Marie Kassamba a répondu à toutes les questions que Chomo Retikali VDAT. Ce qu'on a na phase où il y a Souka parce qu'il y a Tombola Maboko. Pour na kola panda iso ya solo onyo solo bieza ya solo parce que lobi yango na sourire na motema no mobimba na zone mapé ko lobi ya solo tombola no maboko président comme ça aussi ça na tombola Jesus oh mais ça aussi c'était qu'est-ce qui prouve que nyo solo bieza ya eh to tombola dit tata pa ya otie boy faut tirer boy très bien donc innocence na yo président Jean-Marie Kassamba oui Ozali, les lois na télé 50 ans musanine parce que apparemment patron, créateur, initiateur, directeur général, na bana katumba moi que baza ko réclamer na katumba moi ka botika ya lala na lilita pembeni. Il n'a jamais rien fait et il ne fera jamais rien peut-être na vie ou pour ça kenda déjà. Très bien. Vrai ou faux? Kabila za Rwandais? Jamais. Kabila c'est un Congolais et 100% Congolais. Vrai ou faux? Renaissance. Kabila nda chakambong. Acha. Ebele. Vrai ou faux, Mukuna, un kabiliste. Oui, un vrai kabiliste. Hein? Azo rende mboulot. Olobi? Azo bipsende makambo vient Azo kabiente Azo kabiliste tika na yo. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi, président de la République, azo souffrir pour l'entourage? Oui, 100%. 100%. 100%. Très bien. Télévision yango ndekono Chabani azolanda yo peut-être. Ah Chabani record ndekona ngai omoni awa na tomboli maboko. Il faut kotisa awa bosolo ya boye. Encourager bana bondenge ngamoko na zo encourager o ya ngai. Po Congo web ya biso etikalaka Congo web. Sinon te mawatro. Très bien. Alors bandoto eza ebele tokomi na suka nazo ebate muto ya chaque fois quand je dors bandoto ezo ya kaka. Oh what? Numéro ya banque yangwana tozo fungo la chaîne wana ezambela na lingaki yo sala yango. Ngana kelaka ba chaîne. Voilà, ya monde to lingi to sala. To che numéro ya banque pour que bato ba apporter contribution na bango $1 seulement. Mutako tia na numéro ya compte M-Pesa ezali Orange Money ezali. Volontiers président la ki kotia yo petia eloko nozola na biso na poto za na Kinshasa olingi bosolo ezala pérenniser ba concept ya na mutu awa. Tozala ba trace na bango o bango basali tozo yiba yango
topesa yango lolenge na biso. Donc il faut respecter les gars qui ont vécu ozana ba honneur nyonso pour na boso na politique. À chaque fois soko moni musalo lingo malibanda yebisa biso rentrer dans la ligne tokozonga parce que mobangi avandi na se azomona musika koleka mwana mukyo a telemi ndoto ye na butu na talibo e combat otozana ngo yebi ke tozala ki interpeller non récemment na yebi parce que ndenge pour ngane na lande makamanta président na bino tozozela na lande la ngo journaliste azosala musala na ye intimidation faisait la te yangwana soki oza na problème yaka ko pesa version na yo pesa vérité na yo kozala tendengi camarade nanga enfin ndeko na biso oya ide pesa benga non comment kabité état de droit la kisi expression libre kabila ba finga wa boité mobutu pe ba finga mingi asala boité donc bo pousser ndeko nanga Félix Antoine Tshisekedi comme dictateur te aza penda na on a besoin ngote ye mo lobaka muto akitikanga c'est un Congolais. Donc, si vous avez intimider les journalistes. Et curieusement, il y a des journalistes qui ont accompagné la diabolisation. Il y a une éducation à PC Binote. Éducation à PC Binote. Moi, avant de pas ma belle-mère, tu vérifies. Tu es longola wana. Na longola. Ah longola.